Na ibiso vérité na top na minito héritier na fali héritier ne mutana na top. Yaye comme orgueil. Ya jibe ava ba jibe ba beta muta beta gite. Ba mto bala musi makambo ndenge na poto mokechu azoboya bato ba beta ba concert yango wana ba jibe bache. Mokechu. Emela Kofiolo Mide Estade wana fungula porte. Estade wana basana ngo jete za mambo akisi. Za mambo akisi. Amba Kofi beno ko zo attend le bela Kofi so bossa ki camarade de 3 mois. Après 3 mois bobé bani. Kofi caractère ne yangwana. Yo yeba mamba Kofi ne. Kofi azakane bizeli ne yangwana. Kofi na fibino ko to bomoni afini mona mwasi na lisoko. Bongo asimba ka ba mabele bomoni wana ba filima ki yangote. Ya mama na liya bagotolia, mama na liya bagotolia, mama na liya bagotolia, mama na liya bagotolia. Denis Lesi na yebisaka depuis kala comme musicien ameka ki bale pe mezaki mukuse. Ah! Na Bible bazolo baba faux prophète to yeba bango na misana na bango. Sikoyo ba pasteur o nyonso bazaka bazomo na Denis Lesi te. Omonite nzamba bina osimbete nzamba simbeli na poso tala face à Denis Lesi komi kwa makaya bo kifulu tutu azika na moto ta kosa bino batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinote a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Solo. Beauté à tous nos abonnés de Congo Essengo officiel, Boza partout dans le monde, au Bozo Landabiso, Nathan Oyo. Je vous dis merci beaucoup pour vos abonnements. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Congo Essengo. Comme d'habitude, nous mettons toujours d'informations à temps réel et avec précision. Quand on continue à analyse d'Abisso comme on le fait toujours. En tout cas, merci beaucoup pour vos j'aime et merci pour vos commentaires. Maintenant, commentaire à ma bene malamu to yambango kakato finger non pas problème té. Et je dis un grand merci à notre caméraman qui est juste derrière cette caméra. Il s'appelle Ridi Bonteke. Ridi Bonteke, l'homme géant, comme on l'appelle. Bon, coucou à toi, papa Clovis Fimpa et maman Doris Fimpa, JF Guilain Fimpa, des gros bisous à vous. Et sur notre plateau aujourd'hui, tellement qu'il y a trop des actualités, il y a chaque jour, ma musique, ma comédien, moi et Belé, et je reçois pour vous analyseurs. Il y a Zarawana pour quoi analyser, ma so oezo les cana, na monde internet, ma musique, ma en tout cas, on va essayer un peu de parler avec lui, il va essayer un peu de nous expliquer que absolument des détails en fait il y a sur le sujet ou marambonia sur le monde sur internet et je dis bonjour à mon invité analyseur. Bonjour. PPRD. Dis maman. Ah son obi PPRD zate ke na za muta PPRD po batunyo so na PPRD bazana maseke. PPRD na ndenge yakini PPL. Opposant na PPRD foza na maseke. Ebi bata PPRD mambasala te na mboko. Eh papa. Tu bani ba wota basi maba politique. Ba to PPT na ndenge ya lingana biso PPRD do ina za PPL. Na koza muta PPRD tata mukolo moko te po bazana maseke 18 biloko ba sala biso. Batikila biso 3 compagnies moko ya bien. Sengamine, Kuluna, Nabi Senta Senta. Merci beaucoup. Là, je suis avec analyseur. Moi, déjà, ambiance c'est venu dans le plateau. Sinon, ça va le boulot. Neni Bofo. Bon,
bato ya liboso po bamona nga na chaîne nalingaka nasisa kombo nanga mpo naza camarade kombo nanga analyser raisonneur autrement dit locataire ya nzambe camarade ya yesu baangelu gabriel bamisala nanga donc kopa lola Denis Lesi na mukuna bafaux pasteur batikelanga po Denis Lesi bakanga ye na prison akosaka konome mutu premier ministre mukuna Chibola bakanga ye azobuka Chibola Jericho na bagenu na donc bafaux pasteur nga sikoyo nde mutu na simbi fungula lola lofombo calme très fort nde toloba bo lofombo aza na bakongo ana matadi akende oluka ba contrat po bandule betamaka bato bayebaka te ndenge nini lofombo azo analyser azoboya Weranson azoboya Jibe Mpiana azoboya ba leader to alingi ka kozala na lofombo te biso tolobaka mutu aza na mayela musique nde analyser ozala na ye na bakisa eza ndenge moko te analyser alongwa akekota pa wazekwa te nakebebisa mutu mais lo bato bakoma kolanda bato baza na temps tomoi Jibe na Wera succès biso tozalaka na temps tomoni santé na nga oyo soki otali ndeko na ngai Ibrator abeti bapoto bakwenda aza na santé oyo te mais analyser akenda na te donc ozomona akenda aza na santé moko koleka bato bazomona ngai alandaka mbongo te mutu etika bamusicien ya Congo nazala problème na bango mpo babebisa miziki bakomisa miziki commerce moko mosusu tomona na TV vie na biso Koffi Olomide respect nyonso topesaka avedu sindi lekera oluka nzembo na aza 20 000 miziki ekomi ya ba 20 000 bayembela bato miziki eza boulot miziki eza kofele miziki eza éducation faut koyembela bato na nsima bato nde bakokanisa yo nga na bima kala te nabima kala na ye kotia Sankara mopanzi na ye na école nanga mais analyser atambolaka makolo mais santé a danger adamaka danger palais a danger otia Sankara mopanzi parti ya bato balinga bacomprendre otia Sankara mopanzi na ndenge na école tozali na école moko na Congo ya basankaliste mutu soki aleki akolobaka mais lelo omona bato azosala analyse azozanga ndemu na ya nango natie Sankara mopanzi nazwa trophée Sankara moto apesaka moko koyamba ya koyebi biso wana Kenya epuis Sankara batia biso Kenya na katikati Sankara mopanzi analyser mopanzi place omoni na lobela Ibrator jiba talango boye seria nzondo ayebisi Sankara bi olobaka mekutai na Lobert po analyser aza Lobert nga na lobaka sikoyo jiba bia opesa nga kar mais heureusement tokutana na jibete Ibrator azwi kar nanga mais na sepelaka nde nga na garda santé ya zwane kaminyo. Merci beaucoup analyser tokota mambo Jibe Mpiana na monyo zolobe olandi sujet wana mambo ba 7000 francs ba pesa ba musicien bongo mambo ba 7000 francs chatem ba leader la Congo ko banana bébé Tchandati na Koffi Olomide baza mitema mabe bato bazolinga baya ko bongisa mwa muke eza babina file malgré tout musique yango bazokoka na bango te baye ko bebisa rumba mais baza na mwa ngenge na bango balingi ba jeune ba progresser mais na ndenge ya ko rumba o musique baye ko bebisa ngo mais bango ba leader nyonso na yebisi yo sa examen d'état si rumba ndenge bo bana ba bongse ba obeta rumba kitoko musique baby musique faisa bazo sala ba monothéisme na ba monothéisme omoni rumba muna muteka na style na ye style te oyo bina file na style makambo nyonso tosaka na mokili ndengo yambi analyser oyo yamba analyser akala pe azala journaliste pe aboya kala yamba ba analyser aboy donc biso tozoyaka kosala définition tozoya ko continuer kaka continuité ko donc bango il fallait baya babongisa miziki ezali lelo na kopesa ba politicien na biso ya Congo baza mitema mabe bayibaka ba millions te bayiba ba milliards okosala pe chamoko otake ba politicien okosala chamoko otake ba courage po lelo même na politique tozana ba courage yango IGF ye pona otangi na mamba ba IGF wana te wana eza ba théâtre de chez IGF eza mamba nyonso wana eza nango ba 12 na ba théâtre de chez nous so IGF azosala boulot soki bakangi mutu ayibi mbongo mutu anga azozongisa ngo siko musala nini ya IGF ezaka bifunda bakangi yo membongo bloqué toyete komona théâtre bolimbisanga ngabe yango soki théâtre ezaka yekende oyo eza analyser les combattants les plus célèbres azaka na kati ya kini théâtre yote oleka ya Vitali Kamera wa totalaki ona bateva po tomoni finale nango est-ce que abimi azongisi mboko kobanga yango te kobanga makambo na mboko te mboko totambola mutu na sema ko likolo bato ya bien il fallait baza la place wana baza la place wana te ba oyo miyibi mitema mabe nde baza ba place wana siko yango mona tous les leaders moko te na Congo kolobo na bengisa analyser te tala place nga lega Sankara analyser aza parolier naza contre proverbe na sala ka ba chant na sala ka ba kili na sala ka ba danse na Yesu na TV na sali gwa kusela nde kwa Ivo Lambo azalate Sankara pas là bas son Sankara évoluer très bien patron domestique patron
wana za mutu na nga yebi ke oyo analyser nzambe na ye ayebi ke oyo ozolo ba mama ko mekate analyser azaka misiki akoyebi so biko lukilanga makambo na mutu wana te wera yembela biso banzeme mususu soko tali na français ezaka na bafoti eleka me bango bazala na nga na kotika te leader asa na obetolo lisolo jomo azaka na poto na bosa ekombo na ye babenga ngai balobi analyser to somelo kar na luka kar babi to peso kar osala promotion ya ndulu oyo pendant 3 mois na bo ngape na yoka ina ndulu yango te na bina tango bache ndulu na yoki yango mama na binga ko za publicité ya ndulu te talaka na raté car afingi nga lisusu bakenda donc batu nyonso baza na poto bayebi bazolanda neti mettre pas d'entrée ba glace Léopard du Congo na kati ya Paris ayebi donc na salite nga place ya mabeza la kana yaka soki ngai omoni nga mukona oya pa bina file soka beti nzembo boyoka nzembo ngo ebeta bongo ndenga beta te boyoka ta sima boyoka ki analyser te kilo tala ma vero to sali na lofombo chant tala na sali na bakri na clip place bazoke ne cha il faut to sala ngai na bimi yango mena sala ngote pas le fomboza comme parolier ou directeur na nga so na yena orchestre na yo na za nyonso na orchestre minene eza ba pe na posa ba bénéficier na minene za mboko te na yo na pesi onedi orchestre minene na pesi na BCBG to na quartier latin to che ready orchestre minene ko le ka batu musu baza pa ready ngana ko futa bango na loger bango mabeta pa ready 16 ans aliaka pa na bango alalaka pa na bango batu musu baza na ngana sombi palin liboso meme ya babina file na mbongo awa te me na mbongo matembele na ngulu naza patriote analyser bango moko bayebi tuna bakeni donc ngai na somi ngai na pesa jine pe soki jina P9 ceinture na nzondo tanga azoya aza na pantalon moko eloko akosala eza te na nzondo nalobela yango te ngai na pesa bakisi njora bachan na ye na studio na bakisi mayele na ba JP Chris ba bien analyser na ye papa tika papa tokoya oloba ba secret pamba jina P9 aux États-Unis boda beaucoup nga kutana na ba on akutana jina P9 nde na kutana nete petite na yo dai ndingo pesa na kutana nete nga na lata ka koleka même leader na nga lata bilamba musu bato bazana wana oke musika finalement yo za kotana uye ko attaquer batu nyonso te na yo attaquer batu nyonso te na zolo ba vérité nga za muto asaka musala bien lata olika fabrication maison fabrication te asali clip na ba Adidas wana ya ba joueur o mona clip na ba ketch ya ba chinois nga na ko sala ngote bato ba Hollande ba yebi analyser lata ka pièce nga lata ka mapango bakwiri moko na ye nango mikolo tango na witi braza bapo wana poso antibal te na olata mokolo obenga na biro olingi veste olingi cravate omona mobala molai ya mbinga abeti cravate bato bazolula jour wana okoa mpe naza célibataire obalanga kasi soko obalanga na kobeta d'accord alors analysons ba sujet tellement ebele oloba oloba te ke na otake bato nyonso boni ne naza boye na take jibe mpiana te boni natake Rajakula te atakufa boni natake sele yo te natake bilite te o osa musane bien tokokumisa yo o azosa musane mabe tokoloba na ye po changer parce que d'après on a Congo lelo na bebisi musique a Congo ndengolo batu bayesima babisi musique bayesima par partir la génération ni ba bina filé ba bebisi musique ba dezimbo ici ba fali ba bebisi miziki ba linga bon sa musique à Congo na niveau même musique na so ba fala bebisi na pesa yo exemple na ndako na bino ne bozana banda bobotama bozaka na bambo ya Congo bambo na biso ka ya Congo tozaka na bango mutu moko azaka pa na bino ya yili bino bambo ya poto na bataka minena bakomo boma bambo na bino ale oyo ya poto bakomi ko bota kasi ras na bino wana karate kufata. Et s'il a été à la Bambouani. Mais il est toujours reconnu étant que musicien qui joue. Il y a un musique, il est là, il y a musique, il y a musique, Lita Bembo. Bato ba Hollande ba yebi Lita Bembo. Lita Bembo a menacé ba Wembawa. Papa ba Kolo Kwanga akenda. Musique à Lukuta et Oumela Kate. Après 5 ans, moko ba kolakisa ba mabe na bangwa. O mona bango ba kobunga. Fallait évoluer banda ti. Papa, maman. Maman. Ba ne sala na ngwe lokote bongo Lita Bembo abeta combien d'années ane fali abeti na Lita Bembo ko mais là toujours na musique na wana toujours autant na musique na ye fali moko abeti en 30 ans
banda zala ye moko 30 mais lita bembo babeta ba 30 non ne kokite maso évoluer très bien non mais lita bembo abunga ba yebi biso ba place monsieur eza grâce lelo bino boza ba journaliste tant bokei rep malamu babenga na fo boyebisa bango bayemba kamusana na ye koyemba ayemba bayemba ti ti Richa yemba kitoko Richa yemba Richa chanteur tout na Congo tozana na ba chanteur na ba courager lelo soko zwi micro na yo tamboli na ona nzelobi nazoluka desh leader na chefere na fali boye melanga nzembo ya mutumo batu nyonso bawela ya fali po ya fali za ngoko arrestation za ngoko pasite nzembo tout droit mais ya faire akosala ba monter na ba descendre na lukuta na ba contretemps na ba sirta par là tu veux dire que fallait aller faire aller qui fallait oh maman aliki ko bongo aliki na nkunga aliki na succès te succès de loko musu tala succès mwana aloba na recette pona mbongo na asala succès bonne musique ka faire solingi musique ya makele tala omoni ba musique musu epesaka batu nzala na posa komela masanga ba musique ya bafali sozo ko mingi epeso nzala na posa komela masanga siko tango ozo lia mingi oya ko senga uesa ba voisin mono sumbi likolo tango ozo mela mingi okoswana okozana na drink okobunda na bato kobosa na pe osente mwana nayo me faire akozongisa yo na place ya omoni lelo atokisambela tokende bondela bato lokwa ba Carlito bazonga po ba chanter bazate ba courager bazali kina mambo nzambe ero bozwe suka te akozonga ba eza makambo nyonso makambo nzambe ezalaka te nyonso biso pe tosa eza ya nzambe o tosa no eza ya nzambe te do nyonso Carlito aya ba bo chanter pe baza o ba obima neti ba vibrator ba bo chanter bazoyemba ba héritier bazoyemba na ba série oyo tozo compter kaka ba déplique bazoyemba ozomana bato na otangelo bazoyemba bato nyonso otango yemba na baleki fali ba chanter tu wana ba chanter ba fallait ça chanter te papa tout le monde a courageux courageux omoni tozala na confusion na ba chinois tozala na confusion na ba chinois biso kasa ba chinois nyonso ba karateka ba chinois pe ba congolais nyonso ba musicien yango moni bato nyonso ba kota ke bana oyebisa yo fali ya lelo na fali ya kalate fali ya kala zaka chanter fali ya lelo aza sous chanter te akobeta marti le 29 bopesa ye devoir akota na nzembo akokokoko fungola ndako okoyoka ambulance ifo ezala wana ye moza programme na saki yo koyo imposer te nzembo ya ye moko kasi bino po bondima te bachanjaka wera abeta te abetaka nzembo wana te nzembo wana soko betango akeseni pepete wana suka na cha travaya fort nzembo ekoboma yo te papa wemba akufa na scène yo mona mo baje nzembo te akokango te. Parlons de stade de martyr de Fally Ipupa le 29. A stade nenge zalabie soko babina yeko bete stade mais hier ko la che contrat contre Bawera son dog a ozwa libungu tulu. Après le 29 Fally a annoncé le stade son stade de martyr c'était avant. Et annonça quitté abana ko proposer et lobelikaka a signé un accord mon côté. Talati lelo prix ya stade na yeko bima retard. Tant déjà annoncé, avant annoncé ba coopération. Ba préparation faut luka ba contrat faut luka bon ba il y a la danser na makamba ba coopération wana. Pour ya vivre kana ba copie. Soko moni américain mo bimi ali manager kota coopérer mbongo nyonso muto wana zwana ngana kutana kana yeto yemba ya weli saka bongo. Siko yango na lobby avant yo publier, il faut coopérer, ya coopérer kité. Mais à publier. C'est différent. Ayo coopérer retard. Pas de problème au bêta quand le stade de martyr par rapport il y a des bandol au bêta mais quand même à tirer pas à bêta nae mais ndenge ya kanisa ndenge akokende kutana ngote ebe stade wana batebele ba ya ngulungulu na yemba mobuta jembika batu kuna ba muta mafo bakufa kuna ba bataze funsa fo bakufa kuna ba malu mingo place stade wana esenga foza na kisia fallait en carrière les longs on a succès na kasi eloko emela bango yango wana eloko emela bango yango wana emela Koffi Olomide estade wana fungula porte estade wana basala nango jete eza makambo akisi ozala mpe na population bato mpe balinga yo soki ozwi kamera otali concert wana omona ebele bana mike na bana mike baresponsable omona bango na concert wana te epuis so etonda te wana analyser alobi on soki etondi match ya vita na yima na ebeta babetanga masasi na stade ka nani na kosigner papier chargeur mobimba etonda te wana nzungu ya mafamille basala yango bajete nzungu wana yozosakana de personnes oyo basimbi Afrique wera na jibe babeti
etondi me etondi penate neti e sanza yo zo mona ngeza je bongo fali e moko papa wera na jibe na temps bazali sous na succès te mais na mitso fali aza na succès ya makasi wera na jibe bazana moko cha je wera na jibe ze nani o wenge mobile te ka obo ba wenge ba miso wana ba yeba inte Adolphe ba ya wenge ba koma ba fana to yebi yango ba Blaise Bula bazaka ba malanda mbwengi wana ekoko takuta kokane sute tutu kaluji kutu me parler jamais to yeba kate akoma komesa bimpuka o ndenge ni destination yeba nakate alema kaba kutu me parler jamais Didier Masiala ndoto ababa donc 2 personnes wana batu bayaki population yaki ya 2 personnes yo okota mo micro bio fanatique ya tutu kaluji azate te ya jibe mpiana on a fanatique à tutu kaluji na ça monsieur ya jibe pia donc na wenge ulinga jibe te linga jibe oui ka so comme jibe ba onyo sona sima ko boy tutu kaluji ça azani bango ba renya kala musique eza orenye batu musubaye et puis su kobosa na te lelo batu ba omona musique passe te po ba oteka disque te ba osala ba vie a coopérer na robot mbongo ne kende bimi me teka CD ndenge ba wera na jibe ba noteka batu mulongo batu babundeli ezate kochana batu wana tembete stade Kotele Maza match à radio na stade wana après le 29 le 30 boye bochenga micro boye bisanga analyse ko ikao to moni play ba boye bisa tango wenge musique a BCBG maison mère ngebe tanga bia tango babito yena instrument to ziba mindele na reggae nga bia botiki be ingénieur a bien ba lo fumbo ba JP Chris ba to belé ba gile tambo ba ingénieur musuna yebi bo tia ba congolais ba yebi salo wana bango teme tango ba kota yuko no moni mambo esaki bango bazo yemba mamzo de yokana teti lelo CD bimate. D'accord, alors voilà maman Rachel te pesi ombote esiko zome et puis papa Daniel Okaso ko itwakulenda ba bolinga ba analyse boye surtout batabe baloba kitoko analyseur to moni mona jibe mpiana Abraham to moni yepe a telemi on sa campagne ya stade ya Fally Ipupa na lobi Abraham yema lobana na za mona JBT jibe na wanga na ye jiba wanga na bana wanga ka yeta wanga na bana batoloka ba Abraham sans impact sans idéologie sans eloko ata che makele na stade ya Fally alinga de omo ba musicien lelo na ba Robino ba komo odembe la Fally no ya bi par rapport à reconnaissance Fally pas edaka omoni mboka na biso eloko na sepela nango na ba libanais ba koma ba musicien na mboko otaye pena muta witi liba ya wa komoni ni musicien papa adembe li Fally si mboko to na libanais aza musicien tout ça ba libanais yo ba libanais ah papa yo bi libanais te na mboko asa nani nga ba libanais na ba nyoso na to za kana ba race pena ya pembe bongo lokola Robino papa bango nyonso bakoma kokumisa Fally po badiembe neti Abraham abeta concert moko etaka wapi feza na victoire 9 personnes bakota bon siko Abraham ngaku tunalike na succès fort bon so yo le na leke na succès na leke na mayela musique na obimisa nzembo moko lamulo komona esala succès Abraham aleki ngaka na mungongo esili na munene na lekie na beauté na lekie na forme na lekie na makambo etali ba parler na lekie nyonso na lekie ko liba ba soutenir Fally te na makambo stade ne yango makambo lukeli ken pia na makambo boliba ko soutenir bandoki mutu azo soutenir nzambe batu nyonso ba kochepo ko soutenir to boyite mais soutenir mutu na ndenge ya bien. Vous comprenez? Soutenir mutu na ndenge ya bien ko soutenir mutu tozo critiquer lisusu. Wana komi ko soutenir te. Soutenir ba critiquer. Ko faire gola obeta ou bien héritier. Toloba héritier obeta to ko héritier boya dans ce bando critiquer te. Bino ne bobeta ke héritier. Si on comprend bien ton nakani partout analyser aza mutu ya faire gola mutu héritier watana d'ailleurs pena muta wenge yango zo combattre Fally. Muta wenge ya makilo kendo kitomata. Nazo combattre te. No ba propos nazo combattre. Te ye na ba décision na ba elobeli na batu na ye ba komi ko kende mabe. Lelo na musique ya lelo bana we ya mike mutako manke jibe na wera zate. Ba vie ba beta musique ya babare ya banini jiba ye na makambu pala bien moi c'est bien bana batanga na nchiki ya bien makambu tu bango na wera. Siko ba ye na idéologie wana. Talaka basomba li banda ko liboso papa wemba mais ba bando tala pa yo siko yo bude banko yiwana ale biso siko génération totala yo boye pona yo ye ko komisa monde mobimba na banzembo ba dinosaure na ba ictosaure okola sanga mission mo o Fally déjà buda ba vie wana
Parce que le contraire, fallait que ça toujours bien parce que mikolo wana kuteza te so koti komona ngo ndenga ba stade wana ba vie ba bosa na kotondisa ngo ngana ko beta boye so na. Mais il y a bien ko retourner stade et ça de fin à ça il y a bien ko retourner ngo yé monter à ozo ça le wana au nom de sa génération il y a la génération soit la génération bandotanga ba musicien wa génération. Moi te na simane ya wana be héritier pe ba liba est-ce que héritier tcha be kaila héritier dans la population moni le loi fallait à ça à liba tchango le loi peut-être na yibiso vérité na top na minute héritier na fali héritier ne mutana na top héritier ba chana yeze beta pa wana c'est comme ça wana go fana na kini o fana kisasa te na fana kisasa na tambola nani azobeta nani azobeta pena uyo comparer héritier na fali oti kuna ba héritier na ba te musique ba chaka te yetanga azocha bango na batu tu musique des époques héritier de nous vivons de l'époque héritier zo yoka na fora nous on la partie on attend fallait ba ki retourner stade et bongo nani o JB Pia na tango le bec on va redémarrer le monde à ça l'idée ça défi na ba sala parce qu'il y a fallu de combien orgueil te ya combien orgueil ya JB ava ba JB ba beta muta beta kite bamuto balamusi makambo ndenge na poto mokechu azoboya bato babeta ba concert yango wana ba JB bache mokechu mokechu tinga yebi mokechu achanja kombo non comprendre autant fait tout ça partout au côté to attaquer au côté to attaquer te bon ndeni na attaquer héritier te na attaquer ferete on a batu na oda to comprendre position na yo na ninga kana comprendre tinga lo baga ande poelele na za position te position ka oyo azo chanter bien oyo a défendre musique ya génération ya bana o ba koya ba ya kokuta batu lokwa ba héritier batu lokwa ba Ferregola ba Jésus de Niance batu lokwa ba Lacoste ba Fali batu lokwa ba Lacoste batu lokwa ba oyo kotanga ba yeko bebisa musique ya mboko oyo rumba nete kufa on dirait ba coopérer na ba mindele ba ya koyembela biso ba nzembo ba dinosaure bango te ba o ba kotikala nango bango wana moni na otanga o ka rumba Fali ya fly papa yo bi rumba bino boye ba rumba ndeza wana za rumba za ndeni pona rumba za ka drummer aye abeti drum accompagnateur aye abeti accompagnement basis aye clavier batutu baye bata choral baye bayembi après yo yembi wana okena studio kuti nyonso machine abeti oyo che voir rumba te wa ba benga ngo ki sakade ayo ko sakade ko sakade ezanga pasi na eto oyebisote ezanga pasi et puis suna bote na yebisa o yambi analyser et loko moko biso to bosana na mokili oyo trois sociétés ezalaka na caractère moko eza pe société motema mabe. Première société armée, deuxième société kindoki, troisième société politique. Na armée so ba peso mundu ki ba boma mama na yo boma eza moni compagnie moko ya motema mabe. Na politique na kokende ko sa meeting na zuba pire petit na ngana cheba ngo mupanzinga koto ba soda ifo ba boma ba petit na ngana oya kokosa ndenge politique ezalaka te nazo signaler ozana analyser na mutama yele profiter ozoka mwa ndambu wana pe bato ba Holanda ba profiter po ngana lo ba vérité tango mama sa se yezu petit na ngana yena leli eza kindoki peta ona kozwa mbongo ale lobi tango to sa réunion ba yisinga opesa mwasi nawo na otala mwasi ya kokende lobi trois sociétés wana nyonso yango etamusa mondo yango moni ba congolais baza mukolo yo fali pupa kobeta rumba abeti rumba na yoki abeti rumba bondeni na okumise na bakokokoko nazo kumise na album liboso kuna abeta ba rumba danse metango akotika na musique ba dinosaure et puis utala batebele bakumisa bafali balimbisa mingi bazaka ba PD ba PD na ba lesbienne mingi ba PD na ba lesbienne ba PD ba lesbienne baza pa te mingi ba fanatique na yo bakumisa kuna ba musique wana ba PD na ba lesbienne o mona bango mingi vous comprenez mais siko analyser aloba aneka maloba moko ya John Lobe Matimba ayebi nae vous comprenez mazaba na kati ya Paris ayebi analyser aloba vérité batu siko ba mona ngo kwa te ba changer de musique biso to yemi ma vero eza komba mutu te ma vero nzembo alofumbo wana so bokoto obeti site komona ma vero eza komba mutu to zwika kombo to che mais so mususu alinga alukela ngombongo nani na yemba ye na sa te nazo yemba lamulu na cheka kombo ya batu apesi mbongo te po batu bazala na distingue ke nzembo ke elibo nzembo po nzembo za kwa lisapo neti nzembo na nzembo ya vie na biso waze kwa we uto bima mikolo soki paracetamol vrai chant mais mélodie bomie ayembi nzembo ngoma be azana ba beau chanteur omoni siko musique oye banongo me mélodie
siko analyser azoko alombo maquette na mélodie ko yate na yebi yango danser wazeka banzemba pesa ka bato esala ka succès mais ye moko soko yembi yango esala ka succès te azana mutu wa mélodie te. D'accord, alors merci beaucoup. Na posé une question Mambouya. Otala qui nani au Ken Piana. Natala Piana Leli na TV donc est pas si makasi par rapport il y a poste ya ndeko ya Koffi Olomide Sandra Kazadi ou a poste qui maman ya Ken Piana sur soi-disant parce que Mamba Koffi pour le Mamba Koffi. Ouais, Simbefi. Ah Mamba Koffi beno ko zo attend le bela Koffi so bossa qui camarade de 3 mois. Après 3 mois bobé bani. Koffi caractère ne yangwana. Yo yeba Mamba Koffi ne. Koffi azakane bizaeli ne yangwana. Koffi na fi bino ko to bomoni afini mwana mwasi na lisoko. Bongo asimba ka ba mabele bomoni wana ba filima ki yangote. Ye caractère ne wana zo le komona simi mwa libele. Ozoke ne amwa simi mwa lisoko. Ye muta a musicien moko azalaka mwana na ye azana anniversaire. Ye palinga transfuni mwana na ye. Abote yo ya mi analyser de vérité na vérité. C'est que Mamba Lukeli Ken Piana maka. Et Lukeli makamnani. Ndenga lobe Mamba Koffi soit ndenga lobe la ki Koffi sur dossier fi wana. Ken Piana saini. Ken pardon? Ken Piana saini. Si yango wana ba luki ba zu maman na ba poster pas Sandra Kazadi ba poster maman et Ken et tout na page koloba que non ndenge bakangisa Ken liboso. Bakangisa Ken liboso déjà message moi ba pesa Ken que so ko continue ka kolobela fali ba ko kangise e olobela Koffi mabe ba ko kangisa ndenge bakangisa ka liboso puis maman na ya ko senga te kolobela Koffi mabe ezane tolobia Koffi Olomide ala mutu munene Koffi Olomide za mais soko lobi makambo eza réel rien yango moni na pekisaka bato kofinga nde eza mabe Nzamba lingaka mbwakela ezala mona chaque dimanche na église babwakelaka satana mbwakela boteka te moyini satana mbwakela fo ezala soki nalobi ke Koffi Olomide caractère ne ya kosimba eza kofinga te so na bi Koffi Olomide ata fini lisoko ya peti wana mfwengi eza caractère ne ya fina baonda ba mabela eza dona ye eza donc kutu ya ye moko te ya yende mona na meza don ya ba leader ya Congo. Nazo yebisa yo déjà don ya ba leader balinga komona ba jeune fille ba cadeau na bango surtout bano ba wuti banda ku première fois aza pembe na leader moko Koffi Olomide azo banga eza Koffi ye moko te me ya Koffi nde bimaka na mpoasa eza ba leader ya Congo musana na bango komonisa bana basi ya ba fille ba danseuse ko fina bango ko buka bango ba jeri ko yo tikalawa eza ba leader eza toli ya kopesa me na regretter nde grade bapesa ki Koffi ambassadeur il fallait bapesa ngai bapesi Koffi Olomide fallait bapesa bato mayele neti biso sikoyo ambassadeur bazotala ambassadeur azo finali soko na répétition esani Mamba Koffi bolobelaka te vi aza na caractère wana 13e apôtre lukila ye makamu mingi nalobaka bakosala échange Koffi Olomide akokoma prophète Denis Lesa akokoma musicien yango esali confo nalobaka profession wana depuis kala so bache mama ya Ken bon nayebi Koffi akangisa Ken so 3 fois 3 fois mais napekisaka caractère ya kokangisa bato bazoloba mutu soki afingi yo pe yaka na media finga ye Koffi na niveau yo me raconter azana bato na yete kisinjora komi kuna bato ebele bazana merveille rambo malgré to azokemba na poto kuna abatami na sa mesa me ye paza akoloba yo solene so bazokemba bo na poto basani na poto za foye ba musalanga na zana saper pompier ngai nde omoni nga nazana saper pompier et puis tout naza menuisier talaka ya menuisier ya bango te wana ta ona ko puis tout na sala kisa bokoko koleka ba escrognyo so bazana kisaso o batekisela ka bato ba biloko lukuto sala boye na l'équipe escrognyo so na makambo etali nzete ozo comprendre siko Ken Piana yenda yeba loko bakangisa kiye Koffi Olomide bia okangise lisusu me nga na kosepela te Koffi Olomide akangisa ye bata Koffi pe bazonga ba loba na Ken soki ba koloba ndenge ine eza guerre na bango me Ken siko aza mutu na nga na Ken tobeta na plante kwa Ken liboso tanga zwaka rando na wenge muzika maison mère ba yebisaka nga babi yaka soko sale mission moko nde tolimbisi Ken nakenda na sale mission nde na banazonga Ken balimbisa ye donc biso na Ken tozelo komoko mena oyebisa Ken ye mo ata la position azali atango sundenge ozolo ba fali pas très fort wana na yebi makam na bango te nga na yebi ka mambo héritier na fere
na fere na ba vibrateur na makambo mosusu me ya bango nayebi te nayebi na makambo bawera na bajibe ye moko ayebi na mutu na ye soki baza ndenge nini soki esuka ndenge nini me na vi mpe ezalaka bien te mwana soki tata bimisi yo kolingaka kotya teme na tata te neti lelo bafali wana bakofi mutu asala ye awuta na okesa bambunda lelo amoni bana mabele lisi bazokemba ndako na bango ezalaki na kingabwa kuna na mai ekenda badroit d'auteur ezawa oyo fali akopesa bango soki bozolinga mpena boza bapatron bokosombela bana wana ndako bavanda meki patron tomonaka te yango moni na proverbe na ngai nalobaka na monde mutu aleki moninga na mbongo aza te mutu nyonso akundamaka na mbongo ya cotisation papa wemba akufaki abakundie na mbongo ya cotisation menga oh mais papa wemba ayebisaki nga aza danse Analyse au secteur makasi na ozanga ta na maloba loba. Parlons de moi au benga c'est le moi non non. Na benga c'est le moi na ngai. Na benga c'est le moi na ngai parce que to passé na c'est le mingi. To vandi na ye aza garçon moko aza na mawa garçon moko sola bien. Mais mokilinde batu mususu babalula mamu na ndenge na bango. Et puis sous bakrio c'est le to travailler na analyser yango kanga monde. Kudu mamba c'est le to lobate. Mais ça obeta yi pas obeta stade ne ana. Obeta za double stade. Obeta nga kudu na osala wana. Oza sur sala. Mutu no analyser a osala wana. Nzimbo nya za. Groupe nanga. Oyemba. Nani? Oh bon concert babeta combien de chats? Concert obeta no 3 chandoule sili. Zaiko abeta concert nzembo moko titongosa. Yolo baselo yo obeta bashani ala na basha ayembe album na yena fere nzembo wano yokate blandini nani soka beti na ba générique babubu bubu abete libiso babiloko wana moi 3 évident boba oba na obeta libanda na tuniwa Robino abeta ina Bercy ya fere abeta ya fali abeta kombesha wana ba invité yo mokolo ati yebe selo yo ava beta ba okese musweke beta yepe musique ba abeta un système ba américain ko gumisa batu na musique mbalebelete moi 3 chaque 4 chaque musique ici batu batike na posana to zala na placer le yo le 29 bisonyo soto tonda na batu a Paris batu aki konani yo lingi to tonda to wana c'est le yo to zawana analyser azana to koya yo pozala non zala to zala wana to zala wana totala biloko ndenge geleka to sa journée le 29 octobre surtout que ouais. Si vous avez un concert ou un stade, ba activité nyonso na Congo kangami. Ba concert pesali. Ba yuda pe ba robeta le 29. Ba yuda di Congo. Ba oya ka songo pe ba robeta. Po ni bo stopper ba on te bo stopper sele. Toko beta ana toko zala wana. Biso nyonso toko zala wana. Tanta nièce mwana poto atongo tokozala wana c'est le bakwa tokozala wana ça conseil asisi ba rando na ba musicien nyonso tie komi na ba comédien olande makambu sai ya lobe sur sele toza na ba comédien ba na ba scène pe toza na comédien ana mboko patron ba bata maboke patron za raté ça iso ibiso za patron za kombo aza patron te patron te ala bandaku to mona ya sale voyage na bane na ngape na za patron vie bien ou peut-être ba comédien na vie eloko aliboso mutawe la rapoto tawela na santé tala analyser santé za ngo yo meka c'est na santé bien te yo ça ko na santé na ngai ndingo zomona analyser kazi santé nde to welela ka batu bakena ona kezo soin libanda po santé na ngeza bien te bengana mimbandeli santé bon temps na okende kuna poto za histoire ko beta te ami pesa kombo patron ya ba comédien mais afutaka sobete afutaka video luete na groupe na ngape na za patron ngakuna za kana batu basela ngabilanga batu basela ba obokolo yanga bangulu mutu nyonso za patron za kombo na so lingo benge pe obenge patron mais baza batu ya maboke nanu bakomi na taya ba théâtre te ba yebi na théâtre te basala ka maboke batu basaka ba théâtre ba dudu ba vena biso ya kala kala na bango ba yena maboke. So comment on est en guerre na sele d'après toi ba ko wela ni bon ba potana ba mbele ba problème musu eza komona ba weli mwasi me ba koloba na binote ba memi yango na bandenge mususu po bozwaje po ba musicien na biso ya Congo ba lingo tutana ka so ba moni momi moko bien ne to sa une émission bo soke ba monika analyser mona ba ndo tuna no analyser ko to kuna ko nga babanga nga ngazo meki na mwasi na ngai mwasi pa ke kuna boko kima mboko na ndo finga bino ko banda tongo tidi lobi wana mukili TV na za ba chaîne tu na ko finga yona michopo na yona makamutu so pe lingi modela ko sosola na ko sosola yo po sala ngelo kote na nzela analyser c'était guerrier
ozo comprendre ba wela mwasi ba swana ye na sele yo za mamna bango na yebi na ngate soki ba swana nini muta maboke na musicien ba swana oyo patron oyo soki alobi ndenge ni za mamna bona okotela nani na kotala nani sai pe aza patron na ndenge na esobe pe aza nani yoko esoba bat nani sele yo pe aza na ndenge na ba potana nde makambo etambola bongo na opesa na conseil na Congo ba pesa ba congolais conseil biso ba congolais mituna bango za kwa Mungu ali mutu alikele kota Mungu ate mais c'est biselo ya ko Hollanda ba munyo so za succès azolanda Paul Gadiembe na succès ça a succès c'est un succès na oh ça succès théâtre da suna succès te bana théâtre te ça ya kala da na succès lelo batu bakipate banzale koma na mboka mama omona na mamba politique batu bando telema batelema match bakipate nzale na mboko nana Hollanda makambo yusu lelo moni musique ndeza komona batu akoto na koto bazo swana babundi eza sute mututu azo constater na avenir ekomi boité ba congolais ba souffrir so batu apotote mais le mboko etikali désert nga yebisio gouvernement warrior ba sa ape ba politique on a tous le zoom super te kasi na mimpesi ka street na biba warrior gouvernement warrior talaka ba warrior et puis tout fallait dans ba warrior comparer warrior ya gouvernement na warrior na et tout ani warrior gouvernement bana kasi to dans gouvernement warrior to yebite babenga ngoko tuna cameraman gouvernement warrior gouvernement mihibi bayiba ba millions bazanga mawa. Merci beaucoup. L'album Pétage de Pasteur Denis Lessi. Denis Lessi. Un bel pays. Yoka na loba iboye. Akoyembe ya ije fité. Denis Lessi. Na yebisaka depuis kala akoma musicien. Amekaki bale pe mezaki mukuse. Akomi musicien. Na Bible bazolo baba faux prophète to yeba bango na misana na bango. Sikoyo ba pasteur nyonso bazaka bazomona Denis Lessi te. Bandimi nde bozawa na bozomona Denis Lessi te. Denis Lessi sa pétage ke beta te pétage za CD moko e beta ka iniseme bato bazolinga ba yoka batala buzoba ya pasteur niveau akomi omoni te nzamba abina osimbete nzamba simbeli na poso tala face à Denis Lessi komi kwa makayabo kifulutu azika na moto ta kosa bino nga azaki seria mobutu soki ba cheo na maya moto matoi maye ekota na matoi na zolo kokufa ya biba dinsakene te abano pakola ba jaribu na ba mekako oana serwane zaki ba savo mona pakuli pako azi elongi alati yango esali ebo ye Denis Lessi na opese conseil asala tournoi te bangala bazaka soka na $100 $90 asomi nzombo $10 afufu soka kena mboka bako dame po faso akomi lokwa monganza ozomona yete fasi docteur le bourgeois zawa batu nyonso bazawa mais elongeze bonga kaka te anga ye nazo comprendre vous pensez chance dans mninga yo sala te oh il y a chance te oh il y a déjà et puis sous gouvernement ta na omone pene ta na problème mutu mwana nsemi pa bandaki boye tamba memie na seni pepe me na omona neti Denis Lessiaki po ba kisa ngeza miki minene boloko biscuit azo banga ameka na kolia kisi wana ta on soit retrouver pour makambo ya zo sala ya ko sala ngote Denis Lessi arche de Noé aza pasteur arche de Noé to mona ina tanga Noé ko tsaki batu nyonso donc Denis Lessi aza wana juste pour na remember so na memio na mambo nzambe so na memio na mambo nzambe ndenge waze kwa chaka makelele mukumsubo ya mbangana ye na bete kao po na yebisa yo na yebisa bino po yebisa ngama mambo arche nzambe basala menize nini nazaka wana kala si nini bakatela mabaya ezala wana babeta basete na nini oyo baosa wana eza histoire fondée lufelu na lola eza mokili ya makanisi basali yango mpo babangisa bato moto asala mabe te mais eza bongo te na mokili ezaka asala bolamu sala malamu oyo muninga so muninga sengyo mabe olimbise malamu mabe osalaki olimbise soka sengyo esili otambola bien nzamba za na posa te nzambe se apesa biso moi na mbula esili mais muna muto ana technique na ana façon na e appel na ndenge nzamba te ye moko Denis Lessi alobaka bia kosa ka bato te akosa bato te azaka escroc bescroc bazana ba catégorie nebele bescroc musuba kimi na baona politique bescroc musuba ke omoni na Congo ana sepelaka soko yebi moi français bien odana moi ba veste et talipe moi versa bible obino courage okomi pasteur soko odana ngo moi boyoke na politique moi voix bien musicien trois sociétés wana mutesi mondo yango muteze futa Denis Lessi azaka sous pasteur te
aloba na kosa bato azongi a retrouver biso Deniles nga na yebeli so lingo luka mwasi ya pemba mukuse obengi so lingo luka mwasi moko merci boy oza ne bino ba ministre obengi Deniles boni ayeko kota na makamba ko yemba commissionnaire kaze yemo asala ngo akoma commissionnaire basi yemo akoma commissionnaire basi asala ngo asala ngo eza cop na ye na cop na ye wana yango na kolisa bato. Mais tout l'album Pétage, oh déjà. Bétate, ayebina koyemba te et puis sous azobeta en efro. Succès ça na mbo. Azana succès te. Promotion déjà bandi ba obengse na ba. Papa, maman, et loko ça succès loko fufu ezate même kolomo ba sela en publicité te. Fufu. Et ça la publicité fort. Et ça succès fort. Mais ba sela ngote. Azangi musala Deniles azoyeba te akotelemela wapi koto ako retrouver azoyeba te akozala wapi akozala tika mema bino na ba monde ba théâtre. Nzambe soka lingi akosala elongi ya Deniles te. Ça c'est beau gars ça ka maya. Ba veste ba couleur ba violet quoi ba ta seka na moi makase ke boma biso miso. Ki suna seka papa. E bonga seka nini zakana. Yo kite nani voici l'homme alongwe na. Voici l'homme alongwe par rapport ya makambo baza on a papa na eta longwe pa yebike akangaka nanu pe mamoni pasteur bakangi na chibola abuki akangi nanu ayoki zu pasteur akoma kobunda et puis zu talaka ba pasteur oui mambo mbongo église mbongo ba wela ko et puis tout ba pasteur asali bureau na ye achembeto akolala achango po Deniles nani muku na bana na meto kuna bakota pe ba retraite okende kosala nini ok sani omoni mama olangi na mobali na baboma bato awa benga docteur baboma bato omoni nde bakufa liwara afali te nzamba beta bango na vie ya mutu soki lelo oliete nzote sai mwa kolemba lobi soko oliete 3 fois omona miso komi mwa flou lobi wana voekei soko sali une semaine obi 12 jours 15 jours okokufa nzamba yesu bino bobelela ete ye moko yesu apesaka bato mapa commission ebele pona Damas mutu azalo kola camion azosenga mafuta na essence po atambola bokosa liboma te bokota omonaka te passer bino bokoti retraiter moko na déplacer ake ko beta fufu masango na bapondu bamukuna na bandakala azongi bino sumo omoni mayo basimba wana ezaka chichampa ya pembe soka te moni drink ele asembi yango amelia pa pangusi drink yesu akomi koloba bino baza ba escroc bayebi 12 mekato na zolozino poko ma pasteur bako sarabino ya ona bi bandimi nyonso bolanda ba église abata ba mukuna ya ba Deniles bolongwa ba pasteur ba laxi ba bolanda ba tous les pasteurs nyonso na ba leki na bango ba pasteur Evangeline na ba oyo mususu ba bakanga bango Yesu kuna basali kasi bango nyonso bakanga bango na mabete Yesu bakanga na mabeni ni yebisanga Yesu bakanga na mabeni. Oh bango bazolana baba Yesu te baza baza kasi balandi caractère Yesu te tangu kare yake za na 5 vitesse mutu pa kolanda ka ndengeza siko bango bazosala neti ko koma ko Yesu eza pasi de juger point civil baba juger bango baza ba passer buka Jericho bango tout ba passer buka Jericho conseil na opesa Deniles azonga na public asenga public pardon abina obimisa pétage te na kosi mingi na moyini satana zwinga mingi en tout cas na luka église ça pétage te maman mabango azui banzembo azo amona esa eloko te ayembela so muto pesi Deniles ayembela onzembo ayembela beda shoot na biso ki muto pesi ebo zelana no soki muto pesi Deniles ayembela onzembo yo poko na problème mutu oza na problème mutu quelque soit mbongo na yo oza na problème mutu Deniles ayembela mutu nzembo na voani akoyemba nzembo mondo ekomi ya bacourage nzembo IGF nzembo mo kitoko na ba passer bacourage na miziki swa na voana zalo nzembo IGF nzembo adana voate ayebi note miziki te miziki avoyeba yango ifoyeba note ata voiza mabe Jacob babana koyemba po ayebi note miziki Deniles ayebi note miziki te akoyemba ni na botanga kubona botanga ba komo miso ba ebo emba te na mboko nani yo kangana te yo ba dezimbo isi Adolphe yo zo kokolo ba tangi na ba kombo na te ngana zo yebisa yo te Adolphe mutu moko te on a te bito tozo ya na barrière pensée mais faut yeba na musique tozo na ba chanter na ba courage muso azane musicien te mena courage na ye ayemba wana ko bosa na ngote même te ye akoyemba te faut ezate
nayebi na musique te mais na ndenge aventure azokendere ti bokomona ye akobando nayebisaka ye akobando osala batéâtre andobeta musique yango wana akosala mpe groupe ne moko ya théâtre kala mingi te wibolanda mamunga na olo. D'accord, alors nous avons déjà clôturé Brondita na pesi ombote de Afrique du Sud. Asenga public nyonso bolimbisi na ma théâtre azosalo po abimisa bate na obimisa pétage te aya na che loboko po denile sa zonga denile sa kala. Merci beaucoup. Nous continuons notre clôturer na question oyo mambuya maniké na Kisinjora. Tout le monde qui moi na ya prince Babia za moi na maniké na le défunt Babia Ndonga Sokoro et tout. Tout le monde qui à côté Azaki na nani na mambo Vodacom na concours wana. Mais tout le monde qui met na 4e place à Zoagité vu ba vote et tout. Mais tout le monde c'est la sortie médiatique il y a maman na emaniqué ou ya pemaki na mwanda mais tout le monde qui Sinjora déjà banda qui a perception d'explication pourquoi prince Azwa qui et tout courage na esika Zwami mais tout le monde bango il y a Willy Mouché na vanisa bango que non mambo soit na TV fo batika bana de la carrière ya mwana tout le monde ko soit nezongi su mambo mbongo qui Sinjora bimbongo prince Azwa qui wana fois pesa na lobby na pesi ya Willy Mouché ni poche mulai to benga ye poche mulai parce que na simana ebi liboso ne bato babima babunga mais ya zala ka tilelo ya Willy Mouché ni poche mulai o ayebike bato nyonso ata kabela kabino mbongo mutu alela lokola analyser azate ya Willy Mouché omoni makambo ya babi ya ozolo bango bien tabima le cheki bazaki 4 abima le cheki golobate le 4e mais 4e abataki na 4e poste bazalaki 4 o batikala ki po ba pona premier deuxième troisième na 4 apparemment batikala 6 4 abima le 4e le cheki sikoyo vote yango ezala nini nakoyemba na yo oza na 50% nakovote oza pe na 50%. C'est le moment oyo Koffi Olomide alingaka alakisa force na ye par rapport ya Babia akota ba prison ndenge toyoka na makambo ya Koffi ezaki bien Koffi afuta biloko ya tata na epa ya mwana mais Koffi asali yango te mais babengaka yawa te nazoyebiso makambo te babengaka ya na olandela moko babengaka bosa mboka mais bosa mboka ni bosa mboka mbongo po alakisa bosa mboka asali na susi ya pere na ye ndenge ekosala tokei su na makambo ke o Kisinjora na manike ata ya Willy Mouché na vanisa bango ezalaki kaka fentaka baraka bakoyokana te Kisinjora aza moto manike aza moto esimba te epuis susu manike na makambo ya mbongo akobare yo on est en mambo mbongo te ya lobi que non Kisinjora tika vie à prince parce que soit disant fallait à lobi reproduire prince et tout Kisinjora boya siko erere mususu nani azwi te ndeko na biso wana akeyemba nzembo ya Fally Ipupa akeyembo la mula ayembe banzembo ba maître Gims yango zo ayemba nzembo na finale ya mula na petit moko za na bandala yebo yemba ta yemba nzembo wana ekomolo ko arrestation yuki ndo yemba ngona tournoi wana nzembo ezanga pasi ba o bazana ba membre jury ba yebi musique yuki yembelo bango ba nzembo ndire ba jouer ekati ye lisusu yango ekati ye kuna mpe soki azwaki 50 vote so bavotaki mwa 20 ayanga aza na 70 ata le deuxième alinga abima me ayembi fo nzembo azwi 20 bongo wana esalani parcours na nyonso wana ne prince bebe epataki kana nzembo epuis so bawarior yango bazalaki lokolo moko libanda moko na kati ifale bavote ye bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bachambongo. Mais tu vas voter qui ne veut pas abimi les chèques. Et puis sous même Kisinjora.
même manike mwana wana aza déjà garçon batika vie na ye libre na tata na mama po baza tata na mama batika mwana libre asala vie na ye soki oyo akosepela pusa ye pembeni na tie po eza te chaque fois bango baswana eza mpe mali chance bazolukela mwana po mwana aza na milieu de village akokotela mama obi akokotela papa soki alobi alanda mama akoteli papa te bapapa bakoloka ye soki mpe alobi alanda papa te batika je wana bakokomisa mwana mo lokola mwa mutu mwana koyeba kotaka koretrouve te koganye mpe kuna aganye te aza beau chanteur aza na courage soki esenga asala banzembo na ye ndeko na biso wana aproduire ye akoproduire ye chance ndeko na biso wana kuna azala na sud nord soki aproduire ye totala banzembo me asala banzembo ya bien alanda neti ya bato bakoproduire ye te aipo ye aza chanteur ayemba banzembo ya bien chance eza nango na Kisaso oyo bien na Congo na mutu nyonso alanda bamama na ye talanda molimo ya distraction te bango zo balinga baswana na bango bamibale place baza te ye mpe manike efali abenga na ye ye mpe Kisinjora nani oyo abenga na ye Ericha abenga na ye Kofi akoma na DJ aosala nini kuna DJ Mopao ye mo Kofi akoma DJ kotia te Kofi akoyemba rumba banani bakoyoka ndeko na ngai yolingi toloba verite akoma na DJ Mopao c'est l'album Légende de Makala ngai so na teki oyoka eloko te oyoko te koyoka ki DJ kuna ngazo na teki matembe na ngana luki Kofi Olomide to salimba mo featuring ya buka na kate so na teki eloko naza featuring featuring a sala wana na ba jeune c'est pour na otsa bango azo ko fele mais otsa bango te ko chapwa nete analyser aza yemo abengi na studio benga yaka na chopo achenga po abimisinga menga so na bengi na chepo te benga bango te bele ba ko singa collaboration bayebi te bon baya kosenga etanke bayebi DJ makasi yango bayaka etanke musicien te bayaka ka vie yo nde otikali DJ awa na kati ya Congo yango wana toyaka bayaka pa na ye merci beaucoup place aza na pesi mbote DJ Mopao alors tokende na derrière Ronaldinho aza kuna na mwana musaka wana batu na Ronaldinho kutu to travail et okeso wana so na linga embe naza Pwanga na senga bango fo ba pesa nga 4 car mais na ba kriya te 4 car ezana ba kriya ngo ba mata ba ok victoire 3 personnes ba frauda na ndundu moko bakoka te D'accord, alors analyseur, nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Na émission Marambo Onyo Sotolobe a Elo Nini ba Landia Congo Esengo ba okyo retenir. Te to bombela bango na zakaka soki likambo ezali obenginga na oloba. Mais na osepela na batu bo finga po ezala bien. Na bo finga bo benginga peza na ko finga esalaka bien. Ba misusu bo bité analyser le côté follow bakabo ba misusu me grimace ko yana ngote po kasho na banga tenga na zaka prison pale nanga so lingo kangisanga ko benga obenga na kata prison na koyoka na megaphone na kotimbala mo membanga ezakaka na koloba kaka na koloba vérité po mukile tambola naza mutu mutu te me soko moni na okumisa ba fere be héritier par rapport ya koyemba na bango so mutu musupa fosa komi chanter na kokumisa na ngaye na congolais mama ngana oloba ba propos na ngayo yebi musique neti ngai ngana koza bana ina tebele ba ya yebi musique makoma DJ Vous comprenez? Ayebi musique, pas bêta ba musique neti ba lita bembo, ta bêta musique à danser Kofi Olomide yango moniti le loza. Mais malgré tout avani na ki DJ. Style na chacho. Chacho za style na yete to beta li solo na yebi so mutabanda chacho. Wana muko musuto beta za yete. Yenda za courage a matisi yango. Na yebi so mutabanda chacho. Yango moni na opesa bino limeo na ngana leli bino fort na pesi bino mbote. Ndeto lo ba kaka. Al troto de moda de matrabanga kapola odi kapeli azajo bata jamayele pièce rare na kati ya Paris asala album ni wana ba pire petit ya papa wemu asala album na zo sala ba clip na kozwango toko développer pe boye ba al troto de moda na Paris na pesi ombote Rossel Bakwa 1600 phases plus que courant mobala nguya mobala tembe yo wana na kati ya Paris Tantanie Simon na poto ya Tongo Tantine Bernadette na Amérique d'ici de Papa Fidèle Bakwa patron Papa Fidèle Bakwa. Na Amérique d'ici, Tobo, ça a été vieux Ngouma na Braza, vieux Blaise, Topesi, famille Bakwa, tout, Mbotende, Tolobaka, Tobo Sanité, Nzambe ya Bachombo, Nzambe ya Bachombo na Landu, Tolobanini, Nzambe ya Bachombo na Landu, Ngimbi, yo moko batika, Nzambe ya Chombo na Landu, Ngimbi, Topesi Ombote, Tobo Sanité, Nde Tolobaka, Bana Nyonso,
ya Congo bato nyonso ba Congolais nyonso bobenga ngai na numéro na opesa bino Salai moi qui mande fa pembe chauffeur nzamba sa accident mettre pas dentaire ba glace Léopard du Congo na kati ya Paris bino nyonso topesi bino mbote bato nyonso ba olinga analyser tant sumba liboso na opesa bino numéro na ngai bobenga ngai air nyonso bolingi odala moi air nyonso bolingi numéro na ngeza ya Willy Musheni 082 72 63 066. Je répète comme une répétition. 082. Ya Willy Musheni 082 72 63 066. Ozo analyser mobimba to sololi. Nga nazaka pona koloba me mikolo yo batu bayeba nga pe na okende koto guerre ezali po vitali camera ba pesa ke 50 kg or na ba déchet nango bango ka te baza ba congolais nga pe na okende kuna ba pesa nga ata 10 kg pour accompagner za kuna soko ke yo uti kinyo ke kuna ba okabela. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Rudy pour le service, merci vraiment. Et je dis un grand merci à tous nos abonnés. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, abonnez-vous sur Congo Esengo. C17 Ibola, Fashion Police, C17 Ibola, et la man et l'ambaye m'tapesa ki chapeau et moni yango na simbi. Merci C17, bato belé bazola tabangwanzo bazoye bate mais pas na yo C17 Ibola et lamba des ans nzulu kakate. Vous savez que quand ça va bien filé, ah beta. Showbuzz, beta sorti. Concert. Sorti à Nathalie Ngote. Ngana ke yoka musique ya bina filé mutaye ko bebisa musique na yoka barumba ne na yoka monotheisme na monotheisme papa mukolo ko betelo ko bien nde na ko yoka ngoma to ina ngelinga musique ya bien enga ba musique wana te bato biso to luka bato baye ko renforcer rumba otangira nga bina filé Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à tous nos abonnés. Vos abonnés, belé. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et là, je n'hésiterai pas surtout de faire de gros coucou à le jeune millionnaire Manassé Mavambu. Manassé Mavambu, le jeune millionnaire, on a parking à Molar. De gros bisous à toi et à ingénieur d'Elens électrique Bambo Tenaepe. Et sans oublier au gérant Isaac Wanga, le gérant, le grand gérant, Nakatia Parking, il y a Molar Awa et DJ Samso, le meilleur DJ du moment. Napesio Mbote et à Trésor Issa, Bambote Nabine Sika Bozwami. Merci beaucoup à Ridi Bonteke, Pichou Monsia, Napesio Mbote, l'homme géant, Pichou, Ridi Bonteke, l'homme géant, le meilleur. Mbote, Manassé Mavang, le jeune millionnaire. D'abord, c'est comme les jeunes millionnaires. En tout cas, merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Congo Esengo officiel. Commentez, likez. Bisous, je vous aime beaucoup. Bye. Congo Solo.